Chaîne de la diaspora, Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Sont en train de faire. Alors tombez à l'ensemble de Maboko, s'il vous plaît. Bote de partout, vous allez kolanda biso na kata chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyelaka biso masolo kitoko pe masolo édifiant oyo tolobelaka mpona politiki ya mboka na biso. Bayi mboka na mokolo lelo toyeli kobetela bino lisolo moko ya bato oyo toza kotala bazali kosala kobebisa honneur ya tata mokonzi ya mboka na biso Congo. Pe bazali koloba, je m'excuse, bazali koloba mabe ya tata mokonzi ya mboka, bazali koloba bosoto ya tata mokonzi ya mboka, bazali koloba bakombo ya tata mokonzi ya mboka sans le savoir, sans même kosala banalise, sans même koyeba eloko nini bakoki koloba, eloko nini oyo ezali na nsima na bango oyo bazali kokanisa ke bakoki koloba mpe lolenge wana te. Lisusu kutu bazali ata na bwanya bakoloba ke no tata mokonzi ya mboka akende Kagame yaka. Bayi mboka esalaka biso pasi mpe mawa mingi ya komona baatitude ya lolenge wana ya congolais, ya komona balolenge ya lolenge wana ya congolais. Congolais azali race moko tozo kovanda, tozo kosala banalise, tozo luka toyeba qui est congolais. Congolais ezali nga, ezali yo, ezali ye. Mais congolais kaka o wana oyo azali kokanisa mabe, oyo azali koloba mabe, atikala ta mokolo moko te kokanisa mpe kosenga kolimbisi na maye oyo nyonso oyo azali koloba. Congolais alobi makambo ebele awa na mbala moko. Nanga aza koya, nanga ya, tolembi Tshisekedi, nanga ya. Misusu balobi yango na sentiment, bamisusu baleli yango mbongo, bamisusu basepeli nango. Tala lelo Frank Diongo, natalisi malobi na net, nakuti pile petit na ye oyo aza kodévoile qui est Frank Diongo, mpe aza kodévoile baréalité ebele oyo Frank Diongo asalaki na ere akenda komona tata mokonzi ya mboka na azalaki na ye pio ya Kabila. Mpe ezalaki na makambo azali koyebisa pile petit na ye wana, tala na moma bolika boye kosala mpe na moma wana komona mpe des autres moko esalami obeleka bobosokolo mpaka esalami mpona nini bazali kozala deja informe na makambo na bango oyo bazali kino kosala mpona kobebisa honneur ya pouvoir ya tata mokonzi ya mboka. Tala bakokanga Bunanganda, tala bakosala boye, tala bakokanga Goma. Tout ce que disait à son père petit, c'est une sorte de complicité oyo ye azalaki na communication na Kabila yango na epolitika na mpe yango nayebisaka biso moko bakongolais toyeba ndenge tovandi na kati ya bagroupe oyo toza nango na kati ya batelefone. Nous avons des infiltrés, bandeko chroniqueur, bandeko journaliste. Yo oza kotala ke journaliste moko abengi yo, moninga moko abengi yo, yaka tokende cope nzoka nde azali traite mpo bakende kosala mabe. Ngai nakendaka cope na motu te pour les informations yo moto olandaka ngai chroniqueur oyo tokabulaka no na mokolo moko te koya mpa na ngai omonganga spirituel tokende nakokende te oyo ata batie pake ya million oyo tobengaka ata lopele ya mami wata bolia nakoya te.
moi je vais rester dans mon bande na kosala masala na ngai ti tata mokonzi ya mboka akoyoka un certain Ediba TV aza kolanse bamessage oyo ezali kitoko mpo na ngai naza mpe presse te ata tokende yango ti 2027 ata ti 2032 na sina yosebi te élection eza te na 2028 toza ti 2032 tata mokonzi ya mboka aza kokoba ti 2032 sikoyo moto aza kokoba ti 2032 na kozala presse okende bayi mboka ezali banalise oyo toyei kosala kwa lelo mpona koyebisa peuple congolais mpona kotalisa peuple congolais tosala ngele tosala attention moto tu aza ya kopesa litoi te moto tu aza mpe ya koyoka te parce que le monde est très méchant les gens sont devenus trop méchants pour l'argent donc moto akoki koteka yo kaka likolo ya meya te wana azala penga yokanisi penga tokani penga yo asi akufa abonnez-vous massivement na kati ya chaîne na bino Ediba TV mpo te bozwaka banotification tozala na kati ya nzela ya Facebook na Ediba TV mwana Congo Miss Ediba na kati ya Facebook bokomona ngai naza wana toza na biso na kati ya TikTok Ediba TV officiel toza mpe na Instagram toza na Facebook toza na WhatsApp donc soki oluki biso partout okozwa biso bayi mboka tofungolani matoi toyoka nini toloba mpe eloko nini tosala na kati ya mboka na biso Kongo mpo biso moko nde toali kotrahir mboka na biso tokosela tata mokonzi ya mboka likambo te tata mokonzi ya mboka akuti nano guerre wana ezali plus de 30 ans ye mpe abundi lokola yo congolais nyonso ndenge aza kobunda parti politique na bango eyebanaki ngai naloba na bino ke moi je suis pas de l'UDPS mais je suis seulement derrière idéologie ya tata mokonzi ya mboka eza kitoko c'est ça que moi j'apprécie c'est ce que moi j'apprécie yango nalingi ke biso so tozalaka na idéologie wana tolandaka kaka teke mpona parti moko boye songolo mpaka losadere mpona kozwa soit mbongo mpona kozwa meya même baparti politike ezali kobota mafu koyeba moto wana azwai na vision nini azali motindami ya nani po bato ya kanambe bakomi ebele 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 Dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien aimé bokanisa bana wana na bilamba bokanisa bana wana na kolia bokanisa bana wana na minerval bokanisa bana wana na basoins médicaux nzambe akozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu mutu nyonso aza na poto to batini bongo mpona fondation ata $7 asimba yango te ongele batini $7 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aime bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokoka nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi me babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esango na mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo na kokoka motuka na kokotambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na nga te lelo oyo tozali na bamessage oyo ya tata mokonzi ya mboka akendaki na mboka plaisir
akei mpe kozwa na diaspora brésilien ya bacongolais bavandaka na kati ya mboka brésil. Est-ce Hippolyte Kanambe, est-ce Nanga peut avoir cette audacité? Il devait même yakobima kotambola kokenda ba diaspora koloba soki aza rebelle te. Pourquoi azoko kotambola te akangami kaka kuna na est? Les gens, vous êtes des aveugles. Toi, les aveugles étaient au Komona. Discours de Tom Kozamoko a lancé très fort. A lancé un mot pour la cola qui s'abaye mboka que message oyo bakende ko signer la doigt la Qatar doit payer un message à Washington et c'est comme déjà prêt. Tous allez ko cela va répondre biso et bongo pour paison na mboka na biso il y a des années et des années. Ndenge tous allez kana tango ya 30 ans avant. Oui, on se rappelle. Biso nous sommes pas vainqueurs. Tous allez comme tout na ba STT. Les Rwandais c'était nos frères, bazo tanga pa na biso na ba université par exemple. Moi j'ai étudié avec des Rwandais. Moi j'ai étudié avec des Kasereka, des Bukira. Maman Samuso sur la bateau bunga là, on se retrouve là Facebook. Et regrette aussi dictateur rwandais à Kagame. Baloba bien malgré tout le souba qui m'a fait mamboka papa na bazaka ba ministre na tango ya Abiyalimana. Et dit ça, dit babiso doit les banda de l'eau à travers pour la Mutuana. C'est un criminel qui a tué plus de 20 millions de Congolais. Puis azoko continuer dans les canissines à Bomakaka. Titata Mokoza Mboka Bémissie na Poisa. Congolais za comprendre te. Congolais sentimentaliste. Congolais alobaka mabe. Ya motema likundu ya motema mabe. Ah loba Bémissie na Poisa. Ils allaient que non. Bisote photo ça. Je m'excuse. Tout ça. Non. Baimboka tulube likambuya tata Mokoza Mboka kendaki komona kotabola na mboka Brésil. Ndenga kendaka toujours bato bamesana kofinga ye puta bayebaka te ke ndenga atambolaka kenda te bamission koyeba awa konyata boye kuto kozwa bo bacontact kitoko mpo lobi soki makambo nyonso efungwami ayebi ke diaspora aza libanda partout tozonga na oyo tozwi na motu tokende kosala yango epai na biso. Dans la vie on dit que on est mieux que chez soi. C'est un peu ça. Donc tozali kozela message très fort pour le discours tata Mokonzi Mboka pesi pour la signature pour tous les causes doit na Qatar et puis na Washington na kati mboka Amérique. Tous les spots publicitaires oyo et puis tous les canaux. Message très fort ya tata Mokonzi Mboka oyo apesi biso na mokolo ya le 7 yango tozana mona kati ya masolo nyonso partout pour kolobela ayimboka o balandaka chaîne oyo dibatif balanda mona bokebi mpe na bwanya bapazape sango mpe basabone massivement na kati ya chaîne na bango. Tozona no sport et puis tokei na message très fort et puis tozongi mpona koconclure masolo oyo toyei kopesa bino banouvelle ya mokolo ya lelo. Donner un message à la communauté qui s'est mobilisée avec joie et espoir de vous entendre. Avec profond respect, je vous demande de leur adresser un message. Merci Madame l'ambassadeur. Banamboka, Mbote Nabino.
Alors nangina loba boye mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko kamba yango malamu, mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Kokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te, bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te, tozolela kaka bandeko na biso, mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo wana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te, toyebi ke bitumba wana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba wana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele oyo bazalaki kobongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi po tosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Na kimia wana eko permettre biso sikoyo totonga mboka na biso malamu ndenge tobandi deja kosala yango. Soki bitumba oyo te nde tokomi mosika. Na banzi boyoki bozoyoka basango ndenge banzela ezotongama, ba université ezotongama, ba l'hôpital ezali kotongama, mbongo pe ebandi kozwa makasi, dollar ebandi kozonga sima, nyonso wana ezali ba objectif o ezali na programme na ngai, etikali siko nde bilenge nazali kobongisa rencontre monene na Kinshasa na bilenge o to bengi table ronde na senga ki ba gouvernement ba bongisa yango na mikolo ezali koya na kokutana na bato nyonso oyo bazaka na likambo ba bengi parcours ya emploi to parcours ya création d'entreprise ya ba jeune. Donc je crois que likambo to kosala Afrique mobimba bako considérer biso lokola exemple pour to kosala ba jeune na biso mosala de telle sorte que bazala lisusu na raison ya kokima Congo te batika na mboka na bango. Yango bozomona tozali kosala effort pour na kotonga ba université, kopesa gratuité d'enseignement pe kobongisa misala po tango bakosilisa parcours na bango nyonso bazwa pe misala malonga to basala oya bango compagnie entreprise nde yango tozali koluka ekosala sikoyo ke bandeko na biso nyonso bilenge nyonso baza na diaspora bakoyoka yango bakosala pe makasi bazonga likambo pe ya crédit tozali koluka tobongisa yango po moto soki aza na mayele na ye mazangi lomeya atala ndenge nini akoki kozwa soutien ya banque esalisa ye po asala entreprise ezali chantier munene chantier oyo boyebi kezaki na premier engagement na ngai ya kosala ko créer ba emploi pour na ba jeune pour na yebi que jeunesse ezali avenir ya mboka na biso esengeli to former bana na biso naza na esengo ya komona bino mais malheureusement ngonga eza mokuse nayebi ke nakoya lisusu tokomonana parce que tofongoli sikoyo coopération monene na Brésil. En tout cas
tokokoba makasi penza na bandeko na biso ba brésilien tolingi sikoyo ko développer coopération sud-sud makambo oyo tomoni awa ezali penza kopesa biso courage ya kosolola na bandeko na biso ba brésilien. De retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana mboka Congo. Oyekamba mina humble serviteur na spirituel to koto na bango papa Edi. Diba le kamona moto tengela bana no butu moyi. Bouti kolanda message très fort ya tata mokonzi mboka na dia devant diaspora brésilienne. Oyo mokonzi moko te ya Congo atikala kosala biloko wana à part ye moko ntombo Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Façon il parle avec la population. Il s'exprime. Pour nous voyez, Sabino qui est abisoté. Ils allaient pas monde. L'occasion qu'on peut se contre la population. Mais Congolais à M23 à Montémali Aligi toujours coarté. Boyo kaso ce message. Oyo toujours qui depuis le 4 novembre 2025, il y a Mboula ou Ebeta qui n'a qu'à Tamboka na biso Congo. Et petit Makas. Mais quand on a fait des analyses, toujours, c'est clair. Congolais yo moko mutoso ko tia bosoto na mboka na yo. Congolais yo moko. Dans le cadre de Ediba TV, nous avons des gens qui travaillent avec des services d'enquête, d'analyse, analystes, beaucoup moins dans bango, tout le monde a dans bango sur Google, dans le cadre d'internet pour souper ça nous va na bakonyo subali. Moko la kati Ediba TV maman Marthe Bola amona famille mobimba bazo bima. Ole matia biloko na mwa petit plastique bakende koluka moyen ko boaka bango place basali bi. Bango bakondima ba bima kana ba sanitaire ba tshako na caniveau. Alors caniveau là ba oti ko vidango. Bino bo oti salité. Caniveau ya l'extérieur. Botie salité na caniveau na terrasse. Siko mbula na pa na biso metaka de temps en temps. Elle mbula yiko beta salité 350 de bibili banda. Elle salité na bibili banda. Congolais te moko Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi mutasali yango? Pour salité biba wana to yo moko mutu so ba ndeko sala propriété epai na yo te. Osomo. Na wala ksebi to ba vidéo wana botalaki. Nous sommes en distraction. Ezali yete, ezali yo moko Congolais mutu sali kolinga ke biloko wana e arrivaka ainsi. Ba yemboka. To fukola matui. Ba yemboka to tikala na motema mabe. Ba yemboka to linga mboka na biso. Biso na étranger so bakuni yo obwaki même papier na balabala. Moto akomona kobelo longola ndokota papier na yo. Pourquoi pas la charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle yo moni moto so ke obwaki lo. Alobi ba biso ezaka oyebisi bongo bobandi ko bunda. Soko luka tala distance ya caniveau moto ala suka boka ki alingi te yoke ko bimisela esalite. Nani siko azoboma mboka na ye. Kagame yaka Congolais kaka. Kagame ya Congolais kaka po ya kolongola pasi. Et c'est Kagame na suka ye. Awe kolongola sanité na caniveau to ya aussi bilo film. Elle kende ko bebo. Mais Tshisekedi tata mokoza mboka fachi beton aye na système wana te. Pourquoi to ko ki osala analyse wana te? Conscience ya malade yo mokoza bango ya retardement de spiritualité. Il y a bon moto qui est pas un environnement que ça a bosoto. Nous allons permettre l'environnement ça a bosoto. Après tu dis que non, tu sais que tu as monté là, bah c'est les attaques. Mais quand niveau bah où t'es confiant Congolais, tu camoté mama pe. Nous sommes bien mon cher là pour ça.
Mais caniveau ça saturé, pourquoi? Parce que dès qu'on a eu un Congolais le Kolanga a joué à bois qui va sortir dans le caniveau. Mais dans la vidéo, on a le même salité où on a, il y a un monde épimé les couloirs. Bayeboka, Tokozwa, la vidéo, Oyo. Ah, on a lancé un message très fort. Le Congolais a zamouté à Mabé. Puis le Congolais, où il y a un bisouté. Le Congolais, où il y a un mboka qui est évolution. Tout les cas, ceux qui m'ont dit que ça bien moko ils ont comme on a pour la mboka. Ou bien on a mis ceux qui sont ça et l'année parti au pouvoir. Non. Nous ne travaillons pas pour le parti au pouvoir. Tout ça qu'on a dit la réalité n'a pas fait où ils allaient comme on a. Ce que ça l'analyse dans comment on a qu'ils allaient la vérité. Les alités qui nous tous allaient qu'on côté là comme on rebouille. Que tout ça l'intérêt dans mon nom. Congolais tout changer d'habitude. Congolais tout changer ma comportement. Pour te faire évoluer mboka na biso to tikela bana na biso na bakoko na biso bakoya na sima basepela autre bakala na anglais ba enjoy tozala ba égoïste ba poche na biso te lokola ba frère Jongo lokola ba Nanga lokola ba Willy. Non, là c'est la pauvreté parce que yo muto kolia mona génération na bongo so ba yo exterminer bino siko parce que comme na bongo ya voilà. C'est que des générations de Nanga Barozala sauté. Faut que ça la faut que ça la attention. Koye bagake, nazo ke ko coopérer na diable pour nous temple ni. Kaka c'est diable. Kabila Hippolyte Kanambe c'est des diables. Bato ba na pacte ya ngoma Congolais. Bazo bangate ndeko na yo akufana est. Mais yo waro le kyozuru ba non, Kabila doit dégager, Tshisekedi doit dégager. Mais faut être malade. Tu es malade. Vraiment, ceux qui me l'ont dit, la prise de la santé, cause à la vitesse, on quitte ça, on te voit pour nous quitter, au Rosiga. La pessimbote là-bas, où nous sommes allés soutenir chaîne ou de près et puis de loin, au bazali qu'on paie sa mère, Zambé à Baxelabino, au bazali qu'on porter caméra. Et là, on a contribué dans le salaire où il y a une chaîne où il y a des TV, Zamba par mon abino, tout le monde a besoin d'un abino pour la lobby, ce qui est sur la CS, sur la zone d'ité, la PCB dans le botte l'abino. Bye bye. Bana Israël na Ejipito balukaki mosuni ya kosunga badelelaki yawe na bongo makasi yawe. Bana Israël bakokatisa mer Noire. Oh Moïse, ouais Moïse. Oh, Moïse wana nzete. Moïse wana nzete. Moïse akomozonga sima otala soki bato tu bakoti. Bato tu bakoti na mai bakokatisa. Oh Moïse. Kinshasa makambo. Oh nini peuple congolais. Oh peuple nini oyo mboka nini oyo. Pardon. Eh, nzambe na ngai. Ah, tola kalamu eh. Eh. Okatsa makolo 10 000 francs ata bino moko. Eh. À partir de 16e siècle, quand la réforme a installé, Mangomba a évolué à Moutouni. L'église protestante, les années implantées, dans les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire Suède, Norvège, Allemagne, Angleterre, Allô? Allô, ma soeur fille. Y'a ma soeur. Bon, maman, kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors là qui vient te.
tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire mike eza sunde wana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na bisunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozo soya mama mais là somoni mama azongi chaîne mama azolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga eloko ezosepelisi ngai bisunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esalika manœuvre bano eyali temps bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga noso futi mbango nozo regrette te abo tusu bien nango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala ezala en tout cas ya masati emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bamboko na kopinda ya pampa bana c'est fini tout ça bokolia ngo lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya panda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer komona komili batimisunga babe